ezalaki mbongo papa leki apesaki ngai mpona ya kopesa ye. Chose apres ava kopesanga mbongo wana papa leki andimaki kobima na ngai. Nabino tolanda église. Même si deuxième nazali nango elongwaki nga. Deuxième elongwaki? Oui. Ok. Elongwaki nga mpe na nsima na ye kobela. Nadekisi na appendicite mpe baopere nga deja ekomeli. Nazemi ane kokai kovanda te. Naki oblige faleka elongo. Ambisi ya pasi kaya nazemi suki ya papa wanga moko. Obimba! Uto bebisa vide ngeza papa oyo. Papa leki munonga pamba wana ekoti atekani na bilo nyonso. Nayebisi petite sœur to na choix te. Malgré nyonso elekaki tokende koseskize epai ya papa alimbisa biso. Tokomi esika papa leki azalaki bayebisi biso bazala sokina te bateka lopango. Toke lisusu na o papa leki abandaki kotya munoko awa oyo abandaki. Tokomi kuna mpe bateki. Il faut basala ye opération kiste ezo déranger na mio. Maladie ya bandeko eza maladie moko eza na mwa main noire na sima. Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir mosala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité ici sur votre chaîne chez Bissot Télévision, comme on dit souvent, la chaîne qui vous ressemble. La chaîne qui ressemble aux gens qui marchent selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Jésus-Christ. Il y a un chaîne Oyo. Hein, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel, parce qu'il s'agit de lui, parce que il y a APC Bissonion sur tout à l'heure Bosenga, APC Élévation, APC Famille, APC Santé, APC Lenga sur ta famille Mokili Mobimba. Ah, waouh! En tout cas, merci beaucoup, na sponsor, na biso,
comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a émission Oyo, bravo Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, yo s'abonner à noter, s'abonner s'il vous plaît. Oui, qu'on s'abonner, bon s'abonner s'il vous plaît. S'abonner place bakomi, s'abonner, cliquez voilà, très bien. Et puis, on active cloche, il y a notification. Pause, ou kabilo, on a besoin de notification, on news déjà en ligne, s'il vous plaît. Namoni bat baro ta la mingi mais s'abonner na noté. Bon s'abonner belé na meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. Voilà. Bon s'abonner s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande encore, bon partager émission où on a plus de 10 personnes. Yo, au Sepelarana, émission Bravo, Jésus-Christ. S'il vous plaît, na combo, il y a mon condinabiso, Seigneur Jésus-Christ. Partagez-les 10 personnes parce que émission Oyo, et ko sunga, banana Zambé. Émission Oyo, ko funga, peuple de Dieu, mis sur la makam Oyo. Diable ko baby sanakati ya mabota na biso lelo bambote kaboni lelo mabote baby lelo mulimo ya mari de nuit makambo ko salama impossible. Alors cette émission vient pour fungula bana nzambe miso. Voilà. Je tiens aussi à remercier tous les membres d'honneur. En tout cas, merci coup de chapeau na membre nyonso ya Royaume-Uni ba ko benga UK. Donc mbote na bino na moni mbongo oyo bosangisa ki sebimi toko zela bandeko ya Canada, États-Unis, bah un groupe na bango, toko zapi batu obo ya France, Allemagne, bah pays mususu, toko zela ba cotiser pour être ba caméra ici et komaki, il faut tout devoir bon ya batu tongo, maman Sandrine a celle de papa Chic confiance, a soumis ba caméra professionnelle, ou toko sala sikoyo hein. Sur des caméras professionnelles, à l'objet à tiner papa Chic Moukadi. Abi papa Chic, on a sur la caméra, na koya nango kasi yo son sambong. Et c'est pas donné à tout le monde, s'il vous plaît. Bandeko toi abusete la confiance maman Sandrine na pesibiso. Donc bandeko déjà il y a UK na moni mbongo na bango et pesa misa déjà na 950 si je me trompe $950 ou ba pesi ba tindi pa inanga na téléphone. Toko bandeko ya USA ainsi que batu ya Canada. Ba otina ya bango mais jusque là ba ko bouger te na bité point. Ba membre na biso mutu nyoso membre s'il vous plaît. Tout contribuer parce que vous avez belé mais tu belé qu'à 40 personnes va contribuer c'est que ne pas bien tant aux yeux engagement et Seigneur tout honorer en parce que tu es pas l'ensemble s'il vous plaît na combo ya ensemble Seigneur Jésus-Christ tout s'il est agnon oyo po bon c'est pas la tête quand papa Chic ba bimisanga aventurer na niveau à l'état il y a l'état ainsi que na réseaux sociaux na bonne libino ceux qui bossent pour la rananga tout bosser pour la rappel émission oyo pour bouger s'il vous plaît yo peut aux membres té au lieu comme membre, tu as besoin de soutien. Tu as aussi ma caméra, alors tu as besoin de soutien à nous pour être tout foutu à mon et à ta caméra. Ou tu suis numéro dans les communes, soit tu tiens un message que papa Chic n'a contribué à quelque chose pour être bâcha et matériel. Voilà, mesdames et messieurs, pendant cette minute, je ne suis pas seul au plateau. Nous avons un abisso, il y a Bassi, Boibi Bango, parce que les deux allaient suite, hein, donc continuité, parce que les Seigneurs ne peuvent pas que non, Bana, ils vont souffrir. Bana va souffrir. Par rapport à ma caméra comme les bango, vous avez une émission précédente, émission passée, voulais dire, Oyo, papa le qui a abusé na bana Oyo, papa le qui papa Koufi, na bande Oyo, batala une émission T. Émission ils allaient deuxième partie, ils allaient suite. Bana basi mi va dominer na plateau, donc papa na bango Koufa, papa bango Koufa, donc papa Koufi, atiki bango na maboko, ba bien, il y a papa na bango, papa le qui nde azoya yango, asankapare nango, aboto libana, na boaki libanda. Bano ba koma ko telengana bazaki 3 na 3 na moko ko tay ko kufa na émission parce que dans na mort ko kufela ki avant l'émission ndeko oyo o bomoni aleti jaune azali grande sœur o azali o alandi yeye ya mibale ya misatu akufaki na yango papa leki azwaki bozu ya papa nyonso akangi bana bakendaki balabala bakama ko souffrir ndeko na biso ya mwasi akoma ko sala ki ndumba coucher avec n'importe qui pour sa mbongo ya oli sa grande sœur na ainsi que son petit frère na ko coucher na mibali par-ci par-là ne bazwaka ndaku bakoma kovanda ye na grande sœur na et comment ki que ndeko na bango ya mobali o ya za troisième abelaki gravement très malade et ça dit que ça est mbongo pour que ba terté na retraité une grande sœur a eu courage à que comme on papa leki pour c'est que papa leki en tout cas biloko ya papa pesa biso mbongo petit frère a gravement malade c'est ba traité papa leki en tout cas je peux te donner de l'argent mais les conditions na la yo excusez moi de comprendre à terme et c'est dit que grande sœur aboyaki ko coucher na oncle naye propre tata moro maman moro na papa abota bango mutema mabe kaka
Et tant que Monique passe l'équipe de Guaninga Katamutema, ne ayaki kondima akusha kina oncle nae paternel. Tant ba coucher pour que azo mbongo akene ko bigisa petit frère nae. Na ko mbongo le temps mbongo akoma en hôpital petit frère amikufilaki déjà. Ne azonga ki na mbongo ko zongisa oncle pour dire que oncle na saki bongo pona sunga leki na moni étudier mbongo ngote. Et ça qui moi ba tiraillement et tout oncle benga na kaye. Mais na cessé yé petite sœur akomada Kobimana oncle, même condition oncle appelle ça qui grande sœur, mais il y a Andima qui a deux le début, ne sait qui va vivre. À comment Kobimana oncle naïe paternel. Na Kobimana ne ba sécurité Kobimana plateau, et ça dit que il y a se retrouvé dans Zemia oncle naïe et de l'autre côté la grande Abima qui paye na oncle. C'est ça en fait l'histoire. Et après oncle nous a terrané ma pas union so. Bandeko va se retrouver na balabala. Après makamoyo komaki ndeko zaki gravement en hôpital chez Biso télévision à chaque bon manger pour avoir traitement lelo ya biki du gloire à Dieu merci aza bonne santé. Alors lelo toyé baye na habité baye libiso nini avec papa Fabien ensemble na kosepela avant tout bande émission mkola lelo Thomas Fabien akamisa na lusambo. Merci beaucoup papa Chic. Je crois to bondela nano ya mboto bande émission. Merci Thomas. Yahweh na bilembo kolo Yesu totondi yo Seigneur. Papa awa tolingi kobanda o ezali musala nao tolingi te yonde ozala au centre ya nyonso tokosala lelo. Seigneur nelingi ete situation oyo bandeko bakutani nango Seigneur. Soki ba misusu bakokaki déjà kokota na nzela moko ezalaki semblable na bango Seigneur, sunga bango à travers enseignement au bandeko bazui et sunga bango batambola na nzela malamu pe bakota na nzela ezali ya mabete. Zala na biso na kati émission oyo okola Alpha wa chemina na biso lokola Emmanuel pe koma na biso na suka lokola Emmanuel na kombo na Yesu Christo de Torobi. Amen. Amen. Merci beaucoup papa Fabien pour nos sambo la grande. Vous allez bien? Bonjour. Normanana Yaya moi si ça va? Est-ce que vous rappelez votre combo le sous combo nonane? Combo na Clara. Bon, sur le son, c'est bon? Obi, comme Clara? Clara Boanguila Lopez. Voilà. La grande, comment vous allez sur Sunani? Cesse de pleurer, maman Grâce. Tu pleures beaucoup, Yaya. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que ça fait très mal pour se retrouver dans l'état au Bozanango. Mais le loyo, famille n'a bien rejeté bino. Bozanan, premièrement, na Jésus Christ, tata n'a bino, maman n'a bino, la famille n'a bino, oyo rejeté bino. Et après Jésus Christ, tout le monde a ota la biso. La bandi nzamba ko simba motema ya moko pour quand même ko sunga bino pour la solution na makambo bozali nango. Comment on a s'il vous plaît? Grâce ya Ugonda. Maman Grâce. Merci beaucoup Maman Grâce. Maman Grâce. Okutani sama ya miso ponani. Parce que ton corps a sauté. Toi, laissez qu'on kingue la tes papa. Les grands gens qui malades, ma casse bon. Coca qui se sauté. Marie va être la bien de souvenir, bien sûr, mais toi, laissez qu'on m'a sauté. Les minutes au land d'église. Même si que j'aime la zone en haut. Longwa kinga. J'aime longwa ki? Oui. Ok. Longwa nga. Nga pena stimana ya kobela. Ute nga ye. Na dekiste na fantasite febo pe nga deje komeli. Na zeme ane kukai kopanda te. Na kobije fale ka elongo. En plus ya pasi ka na zeme suke ya papa wanga moko. Chose grave ezaki l'autre nom déclaré à papa la biso et ça lui sous-souté elle nettoyé le plateau et pas na bino papa leki munonga pamba na ekoti atekani na bilo nyonso deja kende nango twana biso na eloko te toluki bango partout ye na mwasi ne baza te tozongi même si nalie tobanda ovanda totuni tose renseigner mais tozwi mpeza maka te baza te papa ata tokomelela nipa leta chisa lelo esengaka mbongo tobandela opinga na tunanga mwasi tozaka biso mibale papa te mama te ndeko te kolia biso komi na pasi kolata na pasi kovivre na pasi
Comment dépendre quand l'église? Papa, c'est ici. Ton bandit wapi, on ne sait pas d'abino, papa, pardon. Oh non, kofuka mate. Bana la kiti. Bata kosunga bino bazali, sois fort. Bata kosunga bino bazali, ok? Bata kosunga. Réponds-toi un peu s'il te plaît. Yaya moi c'est parce que yondo zali yaya na yaya zali leki. Normalement fallait na bana na yo. Betela biso tango au coucher bien sûr que vous avez qui okoya. Vous avez qui crise, c'est-à-dire que vous avez un hôpital, il me colle plus de 1 mois. Dans il y a soins intensifs. Alors, Bosuki Wapi, tout d'abord, on a un petit frère, il est qui ndengeni. Bokunda qui est? Bata Mongongo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, papa. Attends, un petit frère, il est. Bata, s'il vous plaît. Attends, un petit frère, il est bien. Merci na ba contribution na bino. Le lingi bokundela ki biso petit frère. Mais le problème moko toza nango papa Chico. Nous a vraiment choqué. Tondima kite ke tokoki lelo kokoma na ba condition tokomi nango. Azali ki na hôpital. Tokomi ati na ba point en kesala ba test ADN. Batala makila na biso entre papa to papa leki. Test ADN est confirmé que toza bana ya papa. Mais dès qu'on bima na hôpital, tokomi na biso pe tozongi na ndako esika tozalaki tellement que mbongo déjà ya garantie esilaki ba obligé biso photo bima. Nebisi petite sœur toi na choité. Malgré nyonso elekaki tokende koseskize epai ya papa alimbisa biso. Tokomi esika papa leki azalaki bayesi biso bazala sukuna te bateka lopango. Toke na lopango esika tozalaki na papa esika papa akufaki. Tokomi lisukuna tokoti bilongi mosusu bayebisi biso babi bateka lopango. Toke lisusu na o papa leki abandaki kotia monoko awa oyo abandaki. Tokomi kuna pe bateki. Donde toza boy. Toi nesika ya kovanda te. To ba santé boy na kolata kweza kangolwa nzambe. Petite heure ya ko déranger ba fièvre ba nini nga biseke ezaka ba malade to ke kala juste na hôpital les nzinga ba sali examen. Ozemi elongwaki. To komi na hôpital e komi ba makambo belé. Ndenga za boy atambola na ba sonde. Il faut passer à l'opération qui c'était ils ont dérangé l'amion. Parce que tous les années c'est comme Opération balobinini, il faut pas opérer yo. Faut pas opérer. Faut opérer nini. Faut opérer qui c'était mi balai. C'est mi balai. Après que je n'ai pas décidé, 3 malades de tout. Ah. Je pas couper quand la maladie au Canada na Songa la poso bébé qui n'a rien su ya moi c'était papa. Tinda tika lokola nyoso ya ngai. Atika lokola bande ko nyoso ba kenda lokola papa lokola mama. Takoza ngai sulit na ngate papa musunga biso. Te papa zaka pona edna bino papa ko tika. Pas kama ya miso. Pas kama ya miso mutika. Comment pas bien? Yo le par rapport à maladie yo de quoi bandi. Yangonde bomaki ndengona ya mobali, c'est comme si maladie yango est réducteur. Comment expliquer que bako ko za maladie moko? Et puis papa le kako sala bakambo asali wana. Merci beaucoup papa Chiki pour na maloba. Ya liboso na opesa na nzambe na biso merci pour na ta o apesi biso. Maladie ya bandeko. Eza maladie moko eza na mois noir na sima. Pourquoi? Peut-être dans ma moussou ba expliquer clairement te patia ninyawa. Tout moni bango ba yeboye eza grâce ya nzambe no moni ba yeboye. Parce que mon mato lekisaki na bango na losambo apashiki. Yango to senga ka nzambe azala na biso kaka.
tokuta na baka ya minene pa bandeko nyonso ebele bazo subir c'est à cause ya papa leki na bango wana do akotaki banzela ya molili banzela molili wana nde eza la base ya ba souffrance bana bazo skutana nango basengaki ye makila oyo eza motuya na kati ya libota c'est à travers yango ndo moni amona yike kozwa ngo facilement boeza te nde ba créer moi ba maladie moi biloko nyonso zomona va même moni ke héritage ya papa na bango atikaki ateka nyonso tout ça so tali boyo mona ke aza a gagner ne eloko te na sima makambo mais azayika obligé ya ko accomplir oyo basenga ki na kati ya mokili ya molili pour maladie na bango eza maladie moko ya molili eza na main noire mona sima kuna nde par là to mekai ko sambela pona yango parce que munganga koki ko soigner me mutagerisa ka ezaka nzambe nde ba minganga nde bapesa ki resultat wana diagnostic wana ke azana ba kyste ndinga lobi mais ekosenga ka loboko ya nzambe même si minganga bazo soigner mais to accompagner bango isusu na nzela losambo je crois et que le canal malamu c'est on a koki ko bakisa pour le moment papa Chic. Merci beaucoup Thomas Fabien la grande na oui pa na yo na lingota la caméra solo la bana ko pesa message na oncle na yo Sika Zali parce que ko yepe ko landa yo après ko pesa message au lobby loko wana ngobosenga na bandeko ba rotala yo ba yepe ko sunga yo pour que olenga na opération nana kondima ke bat bazali bat mita mabe malamu bazali donc ça la tintani to ko tani numéro mo ya Orange Money wana pona ndeko aleka na opération s'il vous plaît tout soutenir moi na oyo Azamwana c'est notre fille tout soutenir yé ata papa moko asi nzamba sima mutema ta ya papa to mama moko andi engagement ya ko futa frais ya opération ya ndeko na biso ya mwasi on a besoin de perdre été déjà kozala na ba sonde bonus les amana mutse alors la grande ta la caméra et puis tu repères la grande tion no maloba ta la caméra oyo ya non vous voyez merci Badona ngai ona ngo baka na papa leki na biso Sika Zali nzambe na puta ye la justice de Dieu yana asali biso nzambe kado puta nzambe puta na malaya mais jusqu'à maintenant n'a pas eu moi na te na vie na ye mais on a nos 5 ans pardon maman na ngai bayaya na nga bandeko na nga papa na nga bakoko na nga pardon otika nga te otika mpe ndeko na nga te otinga lelo tolobi na ngai mpo kokufa ndo na nga tika ye moko po paso naza nango le la coupe yan ngotika paye mon par terre o to senga kaka afo mo peka o to senga senga mbongo ebele esenga mbongo ebele sona te na gauche te na droite o daza te o to zonga suna awa kaka pardon vraiment non raté pour biso pardon afin que bon opérer quand c'est rétabli dans en vie peut-être que le bizarre m'a suka biso attends les années biso te attends déjà de mission ça bon c'est bino kaya mingi nzambe monta zali parce que ma bien est réparateur de bref c'est ma pardon. On s'en m'a mis. Parce que non, qu'on raté. Mais c'est mon père qui est banité. Et ben, ça fait caca, ma pensée, je suis émission vraiment. Parce que même si l'église était de Banatoma, les caca, ma voisine me dit qu'on a mis ça. Et caca. On s'est mal souillé.
pour na bino bosunganga. Si tu es awa parce que ay comme quand on a biso coller le biso to befaka aba pas chic. Pardon. C'est beaucoup de pas chic parce que on a kana biso aza ventriete amutu mabete. Pour Dieu on doit avoir besoin de biso comme ka kosenga mais aza mutu pas na ba engagement na. Pardon. Merci beaucoup. S'il te plaît, s'il te plaît. Alors, Bolingo, la grande, qu'est-ce que vous pouvez ajouter na malobale qui n'a eu à lobby? Vous allez y aller à moi aussi. Et le dernier le bakaka pour na papa leki. Et le papa leki a sali biso. Aïe baki un jour et pas au foutant. Akasate ke soki biso lelo tobenga mibano bazangi ba parents ke pa kozala kino ti yeso akoya yepe bana to mwasi ba kozanga ye eloko la lobi posunga ka leki nanga to zane si comme c'était soki église yamba ki biso te to nge to zana place et papa chike koma lokola ndako esika tozozwa pema tozopema po tose vivre ndenge toza boye bosoutenir biso bosunga leki nanga nazanga ye lisusu te nde nazangaki yasu. Thomas Fabien okobakisa nini bana oyo bapesinga mpasi na motema yo okobakisa nini na makambo nyonso baosi koloba awa? Merci beaucoup papa Chic. Yango moni ti baoloba na aussi rappelé suna mamsusu tokutana na ona moma ya bango ya prière. Eza penza fasi mingi. Ona koloba ezali kaka bandeko bazadi na likabo ya kosunga. Zali na kaya mwana na biso oyo. Parce que so tolobi toloba ebele na minito mususu maluba mususu ekotuka bato. Essentiel kaka omoni ke osimbami na motema. Posunga mwana na biso ndeko na biso leki na biso ya mwasi o avandi awa kwezitete nzamba lola se souvenaka souvent pe na ba œuvre o musu to salaka na samokili awa do ti akomi boye do ezana makambu ebele o ekutamaki na moment ya service na ye eza permis te tolo bangwata na plateau awa mais c'est grâce à Dieu quand même de bomoni quand même parvenir kotambola boye kokoma na niveau oyo. En tout cas nzamba lola soka simbio na motema ko hésiter te obenga papa Chic. Parce que nga awa peut-être obenga ozwinga te mais ce qui peut ko essayer pe problème te mais ko hésiter te o contacter biso. Tozali na bosenga lisungi ya bana oyo. Baboyi babima na nzela bakende osala kindumba parce que ye déjà ça bima ki na faire voir ye vi wana mabe nango esalaka na kati quand même nzamba sungi a comprendre yango lokola pe ezaki lié na makamsusu ya mulili na sima mais au moins nzamba che lumière à comprendre nde au moins quand même bomoni a communiquer za boyi. En tout cas je crois que nzambe quand même a ko restaurer vie ya mwana na biso ya mwasi. Voilà, mesdames, messieurs, baneko ba bolingo ngai na koloba mingi te po Thomas Fabien Salobi baneko baza émotionné. Moi je pense pas qu'on doit continuer l'émission. Alors nga le bara souvent na bana nzambe émission oyo bravo Jésus-Christ il a avancer te il a émission oyo ko sunga peuple de Dieu na le bara ke biso na ba pasteur to la même rôle donc ça la évangélisation autrement bandeko bako bika à travers cette émission. Batu basu solution à travers cette émission, batu basu aide à travers cette émission, batu makamui comme le bango ya sakanate à travers cette émission. Alors mesdames et messieurs, sur une émission oyo et au ban bon na mabanga te o kolona na mabeli malam. Iba ke sokyo soutenir émission nzamba kozanga te ko pambola. Alors ngai na ko senga boye na bandeko na biso nyonso. Na lobaka boye mon émission on a une affaire de 227 000 abonnés. De 227 000 personnes oyo basabona na chaîne oyo. Mesdames, messieurs, na sengi bino pardon. S'il vous plaît, tout dans bateau. Ce qui mutu moko, tout sengi bino ebelite $1.
touché à 10 000 personnes, bâtir $1, $1. Volonté, ya moto moko na $1, na numéro d'abisso, un pesa, tout Orange Money. Ou tu as $1. Si tu es plus loin, tu as $10. Na moto moko. Au benzamba aussi, ma moto mané appelle 100, 200, 300. Nzamba au sala, au sungayo. Mais tu as le figure à $10 à pas $10. Ceux qui 5 000 personnes, pour ne pas dire plus de 200 000, 5 000 personnes, bah, ici, $10. Tout ça, combien? Pour y sunga na we. Là-bas, c'est qui toi, quoi? Bah, qu'on répondre, vie na baroupé, bah, ke mousika. Bah, ne ba bolingo. S'il vous plaît. Le rognon saute au Tikaro. C'est qui, le jour où il a sorti accord, il y a, grand frère à madame, parce que c'est lui qui restait comme papa Bokilo, ça veut dire que c'est Yum Talia qui d'autre, il est responsable à madame. Donc, habilité, à Koufi Boye, tant on a remonté na mort, qu'on a dit, ah, c'est une chose tout zélo, papa. Moukona mona maman nanga, a Koufa, a Kouta la mort, on a dit, ah, tout est vanité, c'est vrai. Nyon soto au tika yam. Au rappelé Nzabelani. Au rappelé Nzabelani. Voilà, t'as ma belle place, yako tirer bénédiction. Mais en tout cas, on a adopté Bano, on a jiba la bas sur. J'encadre, tout le monde. Parmi nous, on a qui tourne au bala. Pourquoi pas mon bala y a peu au bala, on peut appeler ça en forme au alingue. Mesdames, messieurs, na théâtre, mais quand on peut ça m'a idée. Nana Boussenga, Bobenga Bisso. Membre d'honneur, s'il vous plaît, au bandima, son engagement, il y a pour soutenir l'émission Oyo. Tous un groupe, na 180 quelques personnes au bandimi pour soutenir l'émission Bravo Jésus-Christ. Maman Sandrine a sepeli a dimi sur ma caméra. Moi, j'avais confiance dans Bandéron. Et puis, j'ai toujours confiance à vous parce que je sais que les causes appellent moi ma caméra. Libino, il y a un saboro n'inganate. Ma membre, s'il vous plaît, tout sengaki Bandéron, tout à $25 dans moto pour tout sur ma caméra. Et Bandéron, tout à $50. Nandimi, beaucoup contribuer à pendant une année, mais tous les gens qui ont battu, ou ils ont sur la caméra, tout fout, s'il vous plaît. Un jour, c'est la papa chic et monsieur, c'est gaz aventurier, ils ont malamouté. Yo, ce qui engagement, pardon. Yo, pour l'ingui, au soutenir Bisso, s'il vous plaît, benga Bisso, pour être ma caméra et komaki, pour qu'on ait ma vidéo. En tout cas, nous avons pas mon Bisso, toko minasuka, il y a émission Mokolalelo, ceux qui Jésus-Christ a joué, au Koutana. Bye bye. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Money, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé Mbela Oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour que de l'avant parce que ndeba lobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo komelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer Mbela Oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.